Voilà, merci beaucoup Madame Pona Mutuna Nabino par rapport à ces sujets. Je pense que Koei Kapa, parce que nous sommes au mois de la femme, Basi Batombora Mingi, na un mois na bango, ça bango pour la festivité du mois de la femme. Merci pour votre question une fois de plus, d'avoir pensé à ma personne que je suis, Ndeko Moïse, oui bien que je ne suis pas le vôtre, je suis du genre masculin, mais c'est quand même si je n'ai pas par rapport à point de vue nanga sur la femme mariée, si elle peut-elle permis, et elle a permis pour naïa ça la politique. Alors moi je pense que les Kambotali, moi si elle y là, dans le domaine politique, d'abord ils allaient consentiment entre l'époux et son épouse. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, il y a un monde politique, il y a un mot cannabiso, République démocratique du Congo, bisomo en Europe, nous voyons comment est-ce qu'il y a de femmes premiers ministres, nous voyons des femmes ministres qui sont aussi mariées, pour sans tabou. Mais connaissant maintenant la réalité, il y a nous les compatriotes congolais, nous particulièrement les Chinois, connotation politique pour les femmes mariées et comment à moi, tâtonnement ko bangi sabatement sous moi miki. Pourquoi je dis ça? Parce que l'élo, batebele va dire que domaine politique, ils allaient domaine moko ya mafia, domaine moko ya moyibi, domaine moko ya kisi, domaine moko ya lukuta. Alors, ce qui fait que mobali nyonso oyo atangi bakela sinae normal, là c'est ce cursus nae, azali tamsu commerçant, azali professeur à l'université, ils allaient moi passi point di maté moi sinae que kota na ba domaine entre guillemets au ba définir sarango, le lenge o bazali ko banza wana. Alors, moi étant que compatriote congolais, je pense, hein, je donne mes points de vue, je pense que moi si o azali moi si alibala scène politique et bongi na été. Et bongi na été pourquoi? Parce que la femme politique, elle est une femme tellement exposée. Elle est une femme où yozali ko sengaye ba réunion à tout moment. Elle est une femme qui doit se déplacer à tout moment. Alors, dites-moi comment cette femme mariée, femme d'une grande famille, Mama Bana, Mobali, a kozwaka soin, yaye, ya bana nae, ya mobali nae, ya mosala nae, ya misala ya mobali nae, je ne pense pas. Parce que moi, si Nazali wana Nazali maîtrise, moi ça Nazali ministre de la communication, moi ça dit ministre de la santé, moi ça jouera rôle nyonso ministériel dans kati yanda. Et si est seulement 6 mois si a commis ce qu'on ça au commun la plupart il y a des femmes politiques, ils bal na ba comme kalokola ba busuzinga les termes ba comme kalokola ba to ba ya gocha ba kamwa maboko. Soit, excusez-moi les termes, si je ne vais pas choquer les gens, bah Moukala, soit directeur à cabinet na bango, soit conseiller spécial, tout ça parce que mon bal a sous la confiance nayo mingi vis-à-vis ya définition politique autopé sana kati ya mboka na biso. À mon humble avis netinga de Moïse Mboui, je suis sérieusement marié. Je ne peux en aucun jour permettre moi sinanga akota na scène politique congolaise. Deuxièmement, risque ezali comportement et homme politique marié lisusu na kati ya mboka na biso nezaka mabe. Akomona ça c'est une femme mariée, azana parti politique, azo milité, lobi azala mandataire, lobi azala ministre, mais ozo mona, je sais pas moi secrétaire général, président parti politique, akomi opesa ba conditionnement pour natinda kombo na ona na ba ministère, pour natinda kombo na lokola mandataire et sengelo leka na etombelo. Et Sengelingai, Sokingaïte Motomosusute. Et tu vois maintenant la femme kotala kena milita qui pendant 5 ans, pendant 6 ans, et les loyo, poka naboya koleka nambeka, na ko raté koza la ministre, na ko raté koza la mandataire. Et vous connaissez les comportements, surtout il y a ba jeune maman na biso ya lelo. Pour na bangoza, il faut mokile monae. Elles sont prêtes ya kosa la nyonso. Loko la mokile faut monae, et Sengeli Claire Bian, le baïba qui n'a pas ministre et à jeunesse, babona ba zape ministre aboy, elle accepte de faire ça. Alors bazobo ça na bazu se coutume na biso. Tant ozo di malisha ko kenena mbeka. Yo zali moi si ozali femme mariée. Qu'est-ce que tu apportes dans ton foyer? Qu'est-ce que tu apportes pour tes enfants? Au monde la plupart avec biloko wana mobala tazaki na moi bozui na épée décadence comme akaka. Décadence on attend grouper ça mobali azai sous na fortunité, mobali ma comité et comme il faut dépendre na moi si. Et moi si on a quand elle va comprendre que mobali n'a pas azai sous le côté a jusqu'au pouvoir. A du pouvoir déjà sur le plan financière, a du pouvoir sur le plan spirituel, a du pouvoir na makamwa yo so mobile comme le kolasco échantillon. Mobile comme le kola mwana musala na kati ya ndako. Mobile comme le kola mokengeli ya bana. Donc moi Moïse Moui, je ne permettrai jamais aux hommes mariés ya kotikaka basi na bango ba kende ba sala ba politique. Je peux permettre à moi mibali ba sala la basi na bango
ba parti politique to moni parti politique ezali dirigé na mwasi wana to ebete mwasi wana nda tinda kabato mobali nazali entre guillemets autorité morale mais mwasi oake ya bandi pena na échéance ya moke kozala militant kobunda koya moke maman je suis journaliste qui date de longtemps, je fréquente des partis politiques, je connais des réalités ya basi ya mabala na kati ya ba famille politique ningelekana. Donc oyo bazali ba ko sala musala na bango malamu ba femme mariée parce que na bisika nyonso exception zanga kati. O bazali ba ko sala en tout cas courage na bango. Mais o ba ko sala ndenge ndeko Moïse mwaza ko analyser ba ke ba risque za makasi pona bango parce que politique ezala mandat. okende we basali yo biloko ya mbeka wana pona manda ya 2 ans 5 ans mais yo koti botutu na kati ya libota na yo obebisi foyer na yo à cause ya 5 ans ya pouvoir à cause ya 2 ans ya mandataire balimba pesa o quelque part tu ne vois pas avenir ya bana avenir ya mobali ya lobi donc ngai ona ko senga na mibali nyoso sérieux intellectuel chrétien ba pekisa basi na bango ba bala na bango na mbongo ya kokota domaine politique congolais na mboka na biso nazali contre madame. Bon, majorité ya mibali oyo basi na bango baza na kati ya ba domaine politique crainte na bango bon na kutaya bango mamingi te ebele bakoloba pete parce que ezali ba affaire moko personnel misusu tuba bango kaka na kati mais seulement toyebi ba célébrité ebele ona kotanga bakomo na bango awate basi ebele oboyebi na mboko bazala ba ministre plusieurs fois boke notala ba foyer na bango. Vous allez remarquer que ndeko Moïse azali na moi raison moke na wa azali koloba et crainte ya mibali ezalaka nini. Moi, si ce qu'on permettre ya qu'il y ait une politique, moi, si Ebisanga a commis déjà qu'aux à la paiement, na ministre intérieur, ministre à défense, ministre à communication, généraux, président de la République, yo mobali. Est-ce qu'on a sous na valeur, na poids? Je ne pense pas. Mais nous avons des femmes aussi. Peu importe, parce que Bassi Bazali, hein, peu importe rang nae, peu importe élévation nae, nazo pesa toujours place et pas ya mobali nae ndakisa na koloba parce que batonga na kutoya vraiment onayebi ndakisa lopa maman na biso premier ministre maman Judith Tuluka Tsuminwa azala ministre na biso ya plan plusieurs fois na mona toujours coaché sima ya papa o azali epunae na moni premier ministre na mona toujours papa pene pene ya maman ko pesa coaching et maman ko respecter ozali ba ABC ya musala nae je kutoya maman na biso Adel Kaina Maina même chose je vois maman na biso Nobertine no Matanda mère lui ya commune ya Lemba toujours derrière son roi Oazali mobali nae atamulaka na coaching ya mobali nae donc exception ezali ebele na kotala ndakisa maman na biso Nathalie Aziza Munana ba grande fille déjà lelo o ba kotipe na kati ya domaine na biso politique na kotala maman na biso Yolande Lebe bazali tellement ebele amis téléspectateurs mais moi je pense que exception ezanga raté na même nyonso bandeko o basi bandima basi na bango kota politique basambela ka nzambe makasi basi na bango batenga maté et basi na bango bozana bolingo ya solo ne bolbaka pour les meilleurs pour les pires. Très bien, je vais lancer ce message na basi nyonso tam sous Claire Diane pas avant pour ça la politique. Voilà là j'ai ça la politique yango ya ba Claire Diane. Oza déjà na 45 ans. Oza femme mariée, au bout déjà bon, yo qui se lancer la politique. On a aussi la politique. On a eu le camarade. Soit liba les comiques ou embêté, soit mobile nous en couille, nous continuons dans le domaine politique pour le cas d'intérêt. Et je pense que des femmes de valeur, au bas il a besoin de ça. Lobby Bajili Tuluka, le Baziza Munana, le Bazala Nobertine Matanda, le Bazala Riet Wamu, le Bazala je sais pas moi Sylvie Yenga, basi banso na tangiwana. Bazali ba cursus na bango scolaire académique au basal. Yo zaina poussa au sala politique. Kene d'abord na science politique tangela yango tango tangeli yango ozana ba notion élémentaire na yo tala siko idéologie combat politique olingi omene olingi ozala opposante olingi o accompagner gouvernement to olingi nini tala ba parti politique yeba ba idéologie na bango ba doctrine na ba parti politique ekolobela nini et c'est par là que tu vas commencer et vous allez voir que lorsque une dame commence combat politique nae azalina no mariété nzamba atindela kaye molonga ni nae na kati ya scène politique. Je donne un exemple. Moi ça banda sisi kelasi nae à côté na parti politique abandi ko vrai. Mais na kati wana nous avons aussi des jeunes ba aussi ça ba kelasi ba ko bunda na kati ya combat ba ko militer. Nzambe asali lelo mobali songolo pakala akomi ministre akomi DG na parti na biso na bi Claire Diane moko azalaka wana aye kozonga asengi loboko ozi loboko. Siko tango couple wana balanaka. Ezaka pasi sikoyo pour ndeko Chris aboute la maman Claire incompréhension ya kotika politique
parce que à côté na politique ayebi déjà fonctionnement ya politique et le longa na baye ezali moi passi mais différemment na yo moi sur babalaki ozaki politicien te yo komika kana 45 ans au la politique 40 ans au la politique 30 ans nanda au la politique bana nanda ko komi ko tikela bango nuno na bango azali bon na bango azali je ne pense pas ba jeune fignon so bozana pour ça la science politique référez-vous na basi ya solo oyo ekolo na biso référez-vous na basi ya valeur ya République démocratique du Congo bossa la politique te pour avoir de l'argent bossa la politique te pour na ozana mibali bossa la politique te pour ba yeba ona mokili mais bossa la politique pour bino basi comme on a bien la gravé dans l'histoire ya mboka na biso République démocratique du Congo bossa la politique pas pour gagner de l'argent mais pour faire un nom et laisser l'histoire dans notre pays. Je pense que les alliés message dans la lancé surtout dans jeune fille au bazota la biso en moment bazali étudiant en sciences politiques ba salipé sciences politiques te bazakana pour ça ya okoma pe batu na mboka na biso République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup madame.